Tango yemo sa souci azaki ndenga no sala musana ba bango ba ome ba te bele. Le nom de Gonabiso congolais, de Gonabiso artiste et comédien, à qui Koufa na pointe noire, na maladie. Moni congolais à ceux qui les muta koufi artiste à photo, Koufa koufi donc il n'aime ce rythme en utawapi. Faut quand la photo na longinda publié, ndenga koufi. So bon c'est ta koufi là quand les amis n'ont bon mot. Nous d'ailleurs je crois Karine mon cousin la banda na matanga ya Marine Samu. Et comment nous devons couper les photos? Mais tant qu'on a belle, la photo, la photo n'a été. Parce que c'est bien, pour mon photo, il y a je suis le seul mouton à contribuer à l'élo, qui a vivre parce qu'il a bêta quand biso bandeko na biso o bosala ka théâtre boye bara ko se communiquer ce qui likambo ezali ndeko ko bela to moni batebele ba belle vie na ba lar na Congo ba vie de lui bazali ba ça ça ba patron ba artiste comédien mais autant ba artiste comédien de ba ko kufa comme qui c'est kozanga bango. Bozala bolingo entre vous, mesdames et messieurs, mes chers Congolais, tous en bolingo entre bino artistes et comédiens. Le nom, je crois, programme famille, baroupé, ça, ce qui peut être programme de la famille, il y a Ndeko Rabiso Mélodie, personnellement, Togoya Awa, tu peux savoir sous information, tout la Kisabino, Ndenge, programme, il y a obstacle, Nego Salama, Nakichasa, mesdames, demoiselles et messieurs, merci, Ndenge Bozu, Libakou. Il y a autant la biso, il y a émission, la biso, mesdames, demoiselles et messieurs, mais pourquoi? Parce que succès on commence kisi, simba kisi belé, kota maison pour ba kombo na bango ndeto ba raona. Ya mo na kati na bango bolingo za raté, mesdames, demoiselles et messieurs. Alors, nous sommes Bolingo Ezala. Merci de la fidélité et confiance. Vous s'abonner à la chaîne Nabiso Oyo, Kin France Télévision. Beaucoup d'informations à chaque moment. Nous sommes toujours pour toper Sarabino par information. Tinda Bilo Rebelle na Kinshasa partout dans le monde et comment histoire. Tinda Mbongo et comment il y a des soldats. Tinda Bilo on a pour Congo et comment il y a des problèmes. Noëlla NG Agence, donc on a ouvert les portes à tout le monde. Vous êtes la bienvenue, venez. Nous sommes une agence qui travaille bien. On travaille avec la RDC. On amène les colis à Lubumbashi, Kinshasa et Kolwezi. Donc les portes sont ouvertes. Venez, vous ne serez pas déçus. Ça c'est votre humble serviteur Erzumba, journaliste de l'équipe. On a autorité morale. Tebisibino ke bana tout ya Jonessu, ozana Cape Town, ozala wapi. Solution ya ba agence ezaka ka moko. Noëlla NG Business. Noëlla NG Business to kota na kati bomona niveau ya bureau, niveau ya office, bomoni Noëlla NG Business yangoyo. Olingo tinda biloko na Lubumbashi, na Kolwezi, na Likasi, na Kalemi, na Kinshasa. Yaka awa na agence Noëlla NG Business. Solution ya makambo ato lingoti na mbongo yaka awa olingi batinde soko tindi mbongo awa mutozo ngona M-Pesa to azongo na Airtel Money to azongo na Africell Money yaka awa na Afrique du Sud eza awa na Johannesburg na Louis Botha face à face na 11e rue na 12e rue face à face na BP Garage. Notre adresse, nous sommes sur 121 Louis Botha en Afrique du Sud, Johannesburg. Et à Lubumbashi, nous sommes au quartier Makomeno, numéro 31, avenue Lubumbashi. Et nous sommes aussi au golf sur la Katangaise. Nous sommes aussi à Kolwezi et à Kinshasa aussi. Nous sommes à Bandal. Soyez la bienvenue. Kin France Télévision, Kin France Télévision, Kin France Télévision, Kin France Télévision, Nemara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois W.Kin France Télévision, vous informez à tout moment, c'est notre souci majeur, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Vous êtes en train de suivre à travers cette émission. Bon, et puis tu auras toujours pour t'informer, Bino, tout sur
L'actualité, il est na mboka, na biso, mesdames, demoiselles et messieurs, comme vous savez bien, tu vois qu'à biso, tu vois qu'à ta foule du sud, émission, na biso, yo, tu mets un peu, ko solola, tu solola, tu solola, tu solola, bah, actualité, n'engagez-vous. Merci à tous vos amis s'abonner, s'abonner à la chaîne na biso, pour être d'accord, sala musala, les sous malamu, tu mets un peu, ko bongi sa musala, n'engagez-vous, kaka, en tout cas, tu as la poste d'abonnement à bino, bo, biso de linga boya, ko laquer. Ça dit place au lac on a plutôt l'ingang fort finalement na se on a comment s'abonner tu peux subscribe sur vous na mboka ya anglophone ko cliquer wana ou cliquer la place ya ngonga ya notification sur nyatipe wana en tout cas vous avez information la biso la source na net p clair en tout cas ce qui information côté au cause la mobimba tout ça toujours na souci ya couper cette information pour informer bino par rapport à ce qui se passe na Congo, na mboka na biso, tu as toujours tout besoin ba information ndenge ezalaka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu es awa na souci à couper cette information, tu es venu na mawa pour annoncer la mort ya ndeko na biso aza artiste et comédien, il s'agit de Mélodie aza artiste wa ibana ki pe bana ko sala na groupe sans souci, il y a groupe sans souci d'Afrique, ya président sans souci à Tika biso. À son nom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à Otigotika Bisso, Lelo na Pointe Noire, en tout cas Mélodie, artiste Mélodie, Azaki na temps vraiment maladie, à Rumelaki na maladie vraiment, donc ils ont pas si mingi nenge bandeko Bisso. Ba comédien bazali kotika biso ça pas si mingi mais c'est bien bon batu ba benginga bandeko ba congolais partout dans le monde entier Kinshasa France partout ba beng pour les informations tout vos informations en direct il y a famille na bango que l'artiste Mélodie auti kotika biso na mon maladie vraiment a remis la maladie boto mon na bango ngabele mo ba tembele Mélodie azo mon les sous-souté mo ba tembele que suka tozala na ye. Je crois que 7 ans passés, tout ça, quand on a une répétition à Yolo, avec un ami, il s'agit de Matika Songo et Longaba Bébé. Tout ça, tout ça qui m'a interview et après, tout ça, les sous la Yolo, les sous à Bongo. Donc, ça rappelle groupe Naye, Mélodie, ça qui groupe Naye, ça groupe Naye, puis ils ont appelé la chaîne de la télévision. Je crois que, bateau, vous avez Congo, tu peux partout, bon, on a eu la Banzonzink. Mais là, aouti kotika biso na tongo ya lelo tozali lundi je crois tozali le 29 le 29 avril aouti kotika biso na Pointe Noire na maladie bandeko na biso ba congolais to pe ba ndeko na biso ba théâtre na senga toujours tozala bomoko tozala na bolingo nde osala bien bomoni liwa ya ndeko na biso Mélodie suite yebana te normalement Mélodie azaka na Durban azaka pardon na Pointe Noire azala maladie bata ebele ne toujours information en direct ya Pointe Noire na bandeko bazaki na yi donc Mélodie azaki maladie bangonga ebele mais toujours on attend tout monde à l'écran la télévision pour nous informer pour nous plus message que non Mélodie azaboye santé les a bien té ce qui s'agit que c'est vraiment cotisation des parce que la théâtre ezaka cotisation bata théâtre ezaka cotisation parce que organisation malamu ezaka on a patron de nini ngane président mais entre bango les artistes comédiens bazaka na bolingote que toyeba ke bazana moi qu'est-ce mon besoin toi artiste et comédien cause un problème tout matanga tout maladie mbongo bimi rien ezaka ko lika na télévision nga pas trop biloko boye nga pas trop banini boye nga pas trop ba comédien to tikala ko mona mutu bongo te aleki na télévision pour nous pesa biso information que santé ya Mélodie na minute o eza normal te eza critique za entre la vie ou la mort parce que arumeli na maladie. Tout le monde y a artiste et comédien moroté qu'on les canaux internet, stopper la télévision, qu'on peut savoir information, qu'on peut savoir suite, il y a santé, il y a negonabiso Mélodie, oh c'est pelisa kabiso na ba théâtre mané ko sala. Azwa tanaye ya ko sepelisa ba congolais na ba théâtre oh mané ko sala na groupe ya ça souci to ye ba na zo ba tanga zaka muke. Tangu ye mo sa souci azaki ndenga no sala musana ba bango ba ome ba tebele bele. Le nom de Gonabiso congolais, de Gonabiso artiste et comédien, à qui Koufa na Pointe Noire, na maladie.
Bon, moni Congolais zaka soki le muta kufi artiste photo le kufa kufi do et même ce rythme ngo uta wapi faut kanga e photo na ilongi nda publier ndenga kufi so bo isi ta kufi da kale zaki no bongote no muta na ngo je crois Karine Mokozi na banda ngo na matanga ya Marine Samu et comment muduba kufi bo bokangi e photo betaka na bela bokanga ka photo te botindela ka biso photo na été. Parce que c'est bien, bon, mon photo, il y a Ndekolabiso Yandimosi. Je suis le seul mouton à contribuer à l'élo, ce qui est Yandimosi na vivre parce que la bêta canelo, la téléman, la loba, émission a plus de 30 000 vues. Et tellement parce que le message est quota. Parfois, c'est parce que tant que mon a qui photo, il y a Yandimosi quota, là c'est un artiste musicien, oh la salle rabiso, bien sûr, il y a ça bah œuvre naïe, toujours c'est Bernanda, qu'on a bana, ils ont un stress, bateau, tous à libanda. Alors, tant que mon a qui photo, il y a Ndekolabiso Yandimosi, il y a Koragité. Bon, mon a qui titre na Tchaki, la mort de l'artiste comédien Yandimosi. Pour qu'on ne pas l'ingaler dans Babongo. Ndé batalaki ba comprendre le message au non parce que malgré titre correspondant qui tena na makambo na lobaki mais quand même ezaki message on appelle ça qui komelaki ba ndeko nyonso ndenge ba lukaki ba évacuer ndeko Biso Yandimosi ba ine a na kati Afrika ngele bomoni lelo azongeli ba activité na ye kitoko oyo wapi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, biso ba ndeko na biso o bosala ka théâtre boye bara ko se communiquer soki likambo ezali ndeko ko bela to moni ba ba belle vie na balar na Congo ba vie de le bazali ba ça ba patron ba artiste comédien mais autant les artistes comédiens de ba ko kufa comme qui c'est gozanga bango bozala na bolingo entre vous mesdames et messieurs mes chers congolais tous na bolingo entre bino ba artistes comédiens lelo je crois programme famille ba repé ça ce peut programme na famille il y a ndeko Biso Mélodie personnellement togoya awa to pesa nos informations to la kisabino ndenge ba programme ya obstacle na ko salama na Kinshasa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci ndenge bozuli baku ya kotala biso na kati ya émission na biso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais la pesika conseil na ikane me gafe ko pesa nos informations pe na pesa conseil na bandeko artistes et comédiens parce que likambo ezwaka ba likambo ils ont mis la tour la partie c'est parce qu'entre eux il n'y a pas l'amour de l'amour bolingo amour du prochain entre artistes et comédiens ba na monter bon bazaka ya salibo ya bomibo ya salibo comme ba mbasu na kati ba théâtre dans une formation de comment artistes et comédiens singa bazaki au courant ba yebaki ke mélodie azaki ko bela o mélodie akimaki Congo azobela abeli maladi moso ni na kimi Congo ake brazata ke na capteur revendre parce que maladi on bima na Congo te yoka makambu nege bimi un artiste comédien na Kinshasa on a bengi ayebisinga ote na mais bien pourquoi ceux qui bozana mutu azobela to pas un problème artiste comédien vous passe un message c'est pourquoi ote azoki maladi na Congo maladi na bona ngota komuna ngawa azoki maladi na Congo na kimaki Congo ake na Brazzaville ndio ayeko kufa na Pointe Noire tala bolingo ndenge ezate tango yo ebaki yango boyebaki ba maladi wana tanke bino ba artiste comédien owa ko se réunir bo sololi bo vandi bo meki bongisa meko tala ndeni ni parce que maladi wana na fou dessus a normal vaut mieux ta ngo que malaria acide africain a bon. Pour ne pas citer le nom, pour ne pas citer le nom, maladie en Afrique ici parfois, babanga malaria qui est en haut. Pourquoi qu'on se la paix, babongisi makambo, de on a bango pour sauver toujours ma vie à l'artiste et comédien. Talandenge artiste malgré liwa, ils apprennent à mutunyo so, liwa ils apprennent à mututu. Soko bota ma biso bango, bamongo to barango to chao paoa. Soko bota ma to kokufate. Liwa eza pona mutu nyonso ata okim eza na place mo ba kima liwa te mais et là on dit tout ça te prévenir kaka parce que je sais pas mutu moko ko linga akufa ata mutu ana koma sambe arabika ata mo bangi akomo mokolo neni souci na eza ka abika ala ya miso kotala mona à vivre. Mesdames et messieurs, lelo artiste comédien lui est comme normal artiste comédien ba kozanga biso ba ko tika biso par rapport à bolingo ngalo bangoka les artistes et musiciens congolais comédiens pardon congolais bazana bolingo entre bangote. Pourquoi? Parce que ba succès ngoma ba kisi
basimba simba bakisi belé bakota kota ba maison pour ba ibarbo ba kombo na bango nde to ibarana yango mona kasi na bango bolingo za raté mesdames mesdemoiselles et messieurs. Alors nous senga bolingo ezala. Merci na fidélité et confiance. Bo s'abonner na chaîne na biso Oyo King France Télévision, beaucoup d'informations à chaque moment. Nous sommes toujours autopé sarabino par information. Plateau na biso za en Afrique du Sud, précisément na Cape Town à Durban, tous rappelé à Cape Town, tous à Marisbeck, tous à Pretoria, tous à Durban, partout tous à toujours pour la sabino par information, il y a net peu clair. Mesdames, demoiselles et messieurs, agence Ezali Moko Noela NG Business, nakati Orange Gouffre, donc aux U Transport, Orange Gouffre, au Kitika, na 11e rue, en face, il y a Bibi Garage, Ezali na agence Wana Noela NG Business Solution, Wana, au Salaba. Import et export, donc au tinda biloko ba ko tindela yo ata en ligne ko pe ko commander lo mo mutuka o selo ko mo ba sombele wa ba tindeli yo mobimba ko tembongo ko ba kuta ata tindi ba milliards de dollars et koko mo mobimba parce que na ba to pe musu ba ke no so pa na Congo ba chambo na la NG Business ba récupérer on na Congo. Impact na idéologie, mesdames, demoiselles et messieurs. Vous allez la King France Télévision, vous allez qui Bakou, Yamalamu, Yota la chaîne de Biso Oyo. Merci, vous s'abonner, vous total les chaînes pour les bosso. S'abonner, aimer, partager, tout l'inga boué. Parce que moi j'aime boué. Parce que on se boué, ne ça la Biso qui toko wap. En tout cas, nous allons essayer de mon abino mikolo, mais allez courir à la brancher. Parce que mingonga catholique, ngongana. On y a tiwana pour ceux qui vidéo côté aux yeux à mon bimba parce qu'on peut s'abonner au côté aux alliés mobimba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup. Na maman Ban, na maman Pierrette Yoka. Pembe o wapi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi pas na Benilange. Curtis Daniela. Bana o ba o sala makambo kitoko na rata mboka o Afrika yangela. Kimia et où me la mabota mabino vous avez dit baku et on t'a la émission en biso.